à prendre nos Bibles pour que nous puissions lire le Décalogue. Nous lirons dans Deutéronome chapitre 5, du premier verset jusqu'au 21e. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui travaillera 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère. Le jour se prolonge et que tu sois heureux dans le ventre de ton prochain. Tu ne convoiteras pas ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni Tokoleka, la tour de chant. Osana na koro na swati
Solo jali nzambe katina bato. Mokili mobimba miso na bango batali na yedu seleni. Esika yo nzambe wa banzambe vandi erobe. Erobe na kombo ya Simon Kimbangu kiangani. Mokili moso solete kimya eyedu na yo. Pesa kimya na bota maso majali koluka yo. Oba mona monene na yo basepela. Pesa kimya na mikili miso majali koluka yo. Oba mona monene na yo basepela. Loba mongo na yo tata, loba mongo na yo. Ilele bailo bazali kozela liloba na yo. Mokili mojali komuluma mayele mabato masiki. Kimbangu kiangani onilisi mokili. Mokili mojali komuluma mayele mabato masiki. Kimbangu kiangani onilisi mokili. Mokili mobimba miso na bango batali na yelu seleni. Esika yo nzambe wa banzambe vandi elobe. Elobe na kombo ya Simon Kimbangu kiangani. Mokili moso solete kimya eyani na yo. Pesa kimya mabota maso mazali koluka yo. Oba mona monene na yo basepela.
notre texte de méditation en lien avec la cérémonie d'aujourd'hui. Nous allons, pour tenir compte du temps qui nous est imparti, lire un texte fondateur. Nous prendrons que ces textes-là et nous allons essayer de l'agrémenter d'autres textes au cours de l'explicitation. Donc, nous allons lire dans Genèse. Genèse, chapitre 2. Nous prenons du verset 18 jusqu'à 24. Genèse, chapitre 2, du verset 18 jusqu'à 24. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. 2 livres essentiels. Nous avions lu d'abord le commandement des dieux. Ceux qui viennent partager ces moments événementiels avec nous aujourd'hui se diront, mais pourquoi ils ont lu les commandements des dieux? Les commandements constituent le socle. C'est la base. C'est comme quand on construit une maison, on a besoin de solidifier la fondation. Puisque, dit-on, on ne peut rien bâtir de solide sur une fondation qui est mal assurée. Pour la cérémonie ou pour le sacrement d'aujourd'hui, le fondement ou la fondation, c'est la parole de Dieu. C'est les commandements que nous venons de lire dans Deutéronome, au chapitre 5 du premier verset jusqu'au 21e. Si nous regardons l'ensemble de ces textes qui a été jadis donné en Exode et qui n'est qu'un rappel, pourquoi ces rappels? Ces rappels parce que nous l'entendons au jour le jour. Et cela est un rappel pour nous aussi qui sommes ici aujourd'hui. Et dans ces textes, on utilise ces mots essentiels aujourd'hui. L'élo. L'élo nde l'élo. Bashwaï balobi léo ndio léo. C'est une journée essentielle. Une journée qui a comme fondement les commandements des dieux. Puisque ces prescriptions divines que nous venons de lire, si nous pouvons à la fois de 3 éléments essentiels. Qu'est-ce que nous trouvons d'abord comme élément? Aime ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton esprit. Aime ton prochain. N'est pas médire, etc. On parle du prochain. Et cela est adressé à l'homme comme tel. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu envers l'homme. Ces commandements constituent une charte de vie humaine et un homme qui à la fois aime l'autre. Nous voyons qu'il y a Dieu, il y a l'autre et il y a que le mariage est un don qui vient de Dieu. C'est un don qui vient de Dieu parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et en créant l'homme, Dieu n'a pas voulu que cet homme seul. Dans un premier temps, il lui a fait participer à l'œuvre de sa création en lui demandant à la fois de donner des noms à toutes les créatures que Dieu a façonnées. Adam avait l'intelligence spirituelle, l'intelligence de Dieu, puisqu'il était à l'image de Dieu, puisqu'il était à la ressemblance de Dieu. Il donna des noms à tous ces animaux, à toutes les créatures. Et Dieu, par lui-même, a observé qu'Adam était seul. Et il s'est dit,
n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam n'a pas demandé à Dieu de lui créer un être semblable. C'est la volonté de Dieu. Ceci, je dis, c'est un don que Dieu a fait. Mais comment l'a-t-il fait? Dieu a opéré la première chirurgie spéciale en prenant l'homme qui était là, puisque Dieu n'a pas voulu encore reprendre la terre pour pouvoir le façonner, etc. Il a pris l'homme. Il l'a endormi. Et il a retiré une côte de l'homme pour créer la femme. Pendant ces moments-là, Adam était sous anesthésie. Et quand il s'est réveillé, il avait mal. Il tenait, mais il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ai-je cette douleur? Et quand il s'est retourné, chers frères et sœurs, il a vu Dieu lui-même qui amenait la femme vers Adam. Si nous nous limitons d'abord là, avant de pouvoir continuer, nous allons voir que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden s'est produit ici. Quel est cet événement qui nous réunit aujourd'hui, chers frères et sœurs? Qui fait que nous avons vu l'homme entrer, Papa Kina, Dissoudi est entré, mais pas seul, accompagné par maman. Sa maman l'accompagne pour qu'il vienne attendre de ses os, la chair de sa chair. Il est venu debout et il attendait. Et à ce moment-là, nous avons vu Maman Lutzumbu, Chanel, Maman Lutzumbu, Marie-Chanel, entre les mains de son père. Dieu a légué ce qu'il avait fait dans ces temps-là pour que cela puisse se perpétuer. La maman accompagne son fils vers cet acte solennel, cet acte maturatif, cet acte responsabilisant, puisque c'est aujourd'hui. Le père accompagne sa fille pour pouvoir le présenter devant Papa. Et dans le jardin d'Éden, Dieu l'a fait. Et il y avait aussi des témoins, comme nous aujourd'hui, parce qu'il y avait des anges qui assistaient à ces moments exceptionnels. Et quand à la fois Adam a regardé, il a vu à ces moments précis celle qui lui ressemblait. Il s'est écrié. Voici maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Il était tellement enthousiasmé. Et comme il avait donné des noms à toutes les créatures, c'était à lui aussi de pouvoir donner le nom à l'être qui lui ressemblait. Et dit, puisqu'il vient de moi, on l'appellera femme. Ça, c'est le nom générique. Adam, c'était l'homme. Mais il avait un nom, Adam. Et Adam a donné à la femme ce nom essentiel d'Ève. Le Eva Katou qui dit, elle vient d'ici, de ma côte, de ma chair, Eva. Donc, cette femme qui était amenée par Dieu à un certain moment, je vis les gens entrer. Je voyais toujours ici, quand on regarde devant, nous voyons notre papa qui est là, avec notre maman. Et quand nous regardons encore plus loin, nous voyons papa Kina avec maman Willou. Voilà l'os. Kina dit Soundidi. Nous n'allons pas décrypter cela qui Soundidi
veut dire quoi? Mais tu repousses à la table, vous allez repousser à mal élevé. Tata, maman, c'est un moment solennel. Dieu a créé une... C'est ce qui fait qu'au sein de l'église humaniste, nous sur le soutien. Hier, mon yo zalinani balobaki yo na kati na mopanzi na tata po ete alimite mwasi na mobali moko aye po ete ayibi tina nini ye azangisi mwasi na mobali mpe babaze nini ye apesi ce sont des valeurs chrétiennes pour que mwasi na mobali bakolisa mwana na bango na ndenge elobani yango oyo tomoni na mokolo na lelo tata mama on commence par lui, Dieu. Puisque c'est lui la base, c'est lui le fondement. Et après vient l'autre. Mon longaninayo. Et après, yo mon nassima. Donc, nous partons par il, tu, et puis je, nassima. Pour être sur une nayo, t'as mon nom, vous allez conjuguer verbe avec je. Nakati na ndako baje koleka ebele soki na nyoko na lingala ndenge toyoka na mateya oyo eleki kokola yeka soki na kati na lingala moto nyonso azali koloba ngai tapakela ni ngai libala ekomi ngai yango ekomonana na kati na ndako tina libala ekomi ngai mosusu akobanda na ngai te abandi na yo ekoti yo tata mama kamata nzambe tia na liboso molongani na yo alanda yo nde na nsima osala makatano nyonso po ete libala ezala esika ya kimia mpo na nini kotia nzambe na liboso po ete bokanda na nzambe elobi na biso mais soki singango ekomi misato ekomi akamati mwasi na ye bango mibale baye epai ya nzambe okata singa wana ekomi. C'est le grand jour aujourd'hui pour vous. Vous êtes venus accomplir l'acte solennel de votre deuxième fête de la vie. Puisque dans la vie, il n'y a que 3 fêtes. Les 2 fêtes impaires ne sont pas choisies pour nous. Par nous, pardon. La première fête, c'est la naissance. Ça, c'est le désir ou le non-désir des parents qui veulent que nous puissions venir au monde. La 3e fête, qui est aussi impaire, dépend des dieux, puisque c'est la date de la sortie de ces mondes pour répartir vers Dieu. Mais cette fête qui est paix, Oyo et Axi, fête qui a mis balai, Oyo Kapunaka, Mono, Mologani, Ngai, na balai, na moitié, na Ngai, et Pesa Melibiso. Aujourd'hui, Papa, Yurek, Maman Chanel, les amis. Papa, Yurek, Lélo Oyo, l'os de tes os, la chair de ta chair, Azaliwana, Bazali Ebele, Metamotali, Omoni Kakaye, Maman Chanel, Lélo Yo, Omoni, et pas Inini Yo, Utaki, Côte, et Zogi de Sikana Yango, Nege Papa Sikouma, juste. Quand Wana Ezali juste, pour être Lélo Oyo, de Maman Chanel Yo, Bébé na liboso na Tata Nzambe. Na yango tata mama. Ngai na yo toyeba malamu. Tata na molonga ni ngai tata. Yo mama esika nini opesaka na molonga ni na yo. Ezali koumela, mais monsieur ezali koumela lisusu te. Tant sien liloba. Tango yo osali na ndenge wana okomona te couple na yo tata mama tika ete tata Nzambe couple na biso na kati maboko na tata Nzambe conjugaison inversée tokosalaka po ete lia kosango tokende makoto car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne. Oh
nous allons commencer le sacrement de mariage. Je vais dans un premier temps porter une précision. Vous verrez très bien que le texte sacramentel ne sera pas le même, parce que aujourd'hui nous avons un sacrement de mariage de consolidation. Tozali koloba na baye oyo bakolanda katango nyonso sacrement ndenge ezali tozali na sacrement mibale ya lelo ezali sacrement ya consolidation yangal bomoni mama tango ye akoti azipi elongi na ye ezali na se ya voile te. Donc mariage na biso ya lelo ezali ya consolidation. Prions, parce que nous voulons procéder au sacrement du mariage. Papa, moi, je ne suis qu'un pécheur. Ainsi, je t'appelle Père Esprit Saint pour que tu viennes en ces moments précis célébrer le mariage de tes enfants. Sois au-devant de nous, assiste-nous et dirige-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les hommes, pour unir par le lien sacré du mariage et selon le rite chrétien, l'homme et la femme assis devant nous. Que l'on se souvienne que ce sacrement fut institué par le Créateur lui-même. Il doit par conséquent être administré selon le rituel de l'Église, dont le Fils notre Seigneur Jésus-Christ est le fondement. Papa Kina Disundidi Yurek et Maman Nzungu Marie Chanel. Vous, sachez que toute union conjugale non accomplie selon les exigences du Christ de son Église n'est pas reconnue pure par le Seigneur et ne jouit pas de ses divines bénédictions. Acceptez-vous de vous unir à Maman Luzungu Marie Chanel, de vivre avec elle dans la fidélité et l'amour selon la volonté de Dieu jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. De ne pas la négliger, de la protéger et lui apporter secours, de la traiter avec respect, dignité, de la garder toute seule durant toute votre vie, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans l'abondance ou la pauvreté. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui, je l'accepte. Maman Luzungu Marie Chanel, acceptez-vous de vous unir à Papa Kinadisuni Yurek, de vivre avec lui dans la fidélité et l'amour, selon la volonté de Dieu, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. De ne pas la négliger, de la protéger et lui apporter secours, de le traiter avec respect, dignité, de le garder tout seul durant toute votre vie dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans l'abondance ou la pauvreté. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui, je l'accepte. Merci.
Cette alliance, Je te remets cette alliance, symbole de l'engagement symbole de l'engagement que j'ai librement pris que j'ai librement pris de vivre avec toi de vivre avec toi dans l'amour et la fidélité dans l'amour et la fidélité pour le reste de mes jours. pour le reste de mes jours. Alliance, Je te remets cette alliance, symbole de l'engagement symbole de l'engagement que j'ai librement pris que j'ai librement pris de vivre avec toi de vivre avec toi dans l'amour et la fidélité dans l'amour et la fidélité pour le reste de mes jours. pour le reste de mes jours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ avait déclaré que l'homme ne sépare jamais
ce que Dieu a uni. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce et vous donne la paix. Prions. Dieu créateur et protecteur de l'humanité, tu as été témoin aujourd'hui de l'union de ce couple. Donne-leur la force. Accorde-leur ta bénédiction afin qu'ils puissent respecter tes commandements et tes prescriptions. Assiste-les dans leur vie de tous les jours, afin qu'ils vivent dans le bonheur que tu accordes à ceux qui te craignent et que tu reçois dans ton céleste royaume, autant que tu as fixé pour chacun de nous. Qu'ils s'épanouissent physiquement et spirituellement dans le Christ notre Seigneur et le Saint-Esprit, Papa Simon Ilba. Et avec nous tous, au siècle des siècles. Amen. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye! Espoir du monde, Église universelle. Papa Yurek oye! Mama Chanel oye!
matu apesaki eke musika mingi lelo yo kaka papa na mama kina bisungiki moninga gagné solo moto nyonso oyo akolongaka akozwaka coupe. Au sein de l'église kimbangiste, nous remettons le certificat de mariage religieux. Léon lelo yo bayele na ngai esili nalobi na osala nini napesa kaka mama avandi yango wana tokobenga na lotomo ya mama ndenge avandi na papa tokobenga papa représentant aya na liboso. Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kimbangiste oye! Papa pasteur alobi eza baslogan nyonso nayebi lisusu slogan ngai na koloba te mais soko moninga aganye Sepela! liloba kaka wana nde na koza na maloba mosusu ezaleli na biso baslogan parce que toyebi makasi ezali na slogan Kimbangiste oye! Bandimi ya Molimo Mosanto oye! Nasengi bino opesa ngai ntango moke naloba na bana liloba bakoko na ngai natondi na esengo koasiste na mariage na bino parce que soko nayi koasiste na mariage na bino ezali tellement parce que nayebi Kimbangiste nazali kokola libota na bino malgré nazali moke nasepeli mpona nini nazalaka na mariage ya mama na tata na ye
nasepelaka na bango elongo. Koko na bino azalaka na confiance mingi na ngai yango. Batata na mama bayaka meme nyonso na bango epai na ngai. Bakisaka. Bapapa sami famille mobimba congé na bango epai na ngai. Koko na bino azalaki na confiance mingi. Alobaki na ngai makambo mingi. Bango nyonso na ngai nayebi libota na bino. Po ete nayebi mama Mwilu nalei biloko na ye. Papa Simon Kimbangu ayikamata elongi na ngai ngai namoni ye na miso. Papa akoko na bino oyebi yango obio moko oyebi. Mama azali liboso na ngai, papa kini azali liboso na ngai. Na bomoi na ngai ya nguya tata kini azali moto ya famille na ngai ya nguya. Okotanga na eloko na buku moke na kopesa yo okomona kombo na ye. Ete biso tozali na bino depuis ebandeli ya lingomba. Mingi bayebi lingomba oyo te yango bazali kotia desordre. Nalobi boyo banda décision okamati lelo ezali décision monene. Papa pasteur alobi makambo nyonso na kitoko. Ifo boyeba ete bino mibale lelo bokomi baseur. Ezali esengo na bayebaki motema na bango epai na yango wana nasengi na secrétaire yaka s'il vous plaît, secrétaire paroissial. Nasengi na secrétaire paroissial aye na pema na kutate koloba mingi te me nalingi oyo atangela ngai na makasi. Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez message là-bas? Vous avez message là-bas? Parce que peut-être dans la gueule, il y a quelque chose pour m'habiliter. Faire interpersonnel, social, moral et spirituel par le révérend Yamouya Bandobele Abraham, représentant légal du comité suppléant de l'Église adventiste. Référence Psaume 111, verset 10. Je prends le temps chaque jour de sentir calmement la façon dont je voudrais me relier à moi-même et construire rien de durable dans la haine et rancune. Je me rappelle que tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Je vérifie mon intention afin de voir si je suis aussi intéressé par le fait que les autres voient leurs besoins autant nourris que les miens. Quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose, je vérifie d'abord si je suis en train de faire une demande ou une exigence, sans à l'idée de faire cela. Au lieu de dire ce que je voudrais qu'une personne, quelle action je souhaite qu'elle fasse en lien avec mes besoins. Avant d'approuver ou de critiquer l'opinion de qui que ce soit, j'essaie de percevoir ce que la personne ressent et ce dont elle a besoin. Au lieu de dire non, j'exprime plutôt quels sont les besoins qui m'empêchent de dire oui. Si je me sens contrarié, je ressens quels sont les besoins en moi qui ne sont pas nourris et je cherche ce que je pourrais faire pour les nourrir plutôt que de continuer à ruminer sur ce qui ne tourne pas rond chez les autres ou faire les autres
j'exprime plutôt ma gratitude en lui révélant lesquels de mes besoins sont nourris par son action. Boyebi le falasé. Mi natikeli bino eloko oyo ezala na ndako na bino. Nayebi malamu ete bokozwa ntango na komedite kotanga yango bien koluka barezo nini ngai nasali poeme wana. Parce que yango ekolandisa yo na liloba papa Fumalongo azalaka koloba na biso mokolo na mokolo. Papa Fumalongo likambo na ye soko tosololi likambo ya monene alobaka kaka cherchez d'abord le royaume ciel. Et le reste viendra par sur quoi? Voilà le liloba ya tata yangena kokola lukali boso bokotiana ozali na makila ya nzambe biso tokimi toyali na yango tolai kolanda me tokolinga ntango nyonso sala simba malamu oyo esalama yokomona okozala bien kati na libota na oyo kanana ndako na kite bolanda tata na mama bolanda bakoko papa Fumalongo ntango azali koleka na mama ezalaka esengo mingi yango ana biso bamosusu ngai nazali na ngai brouette wana loba azalaka kolonga na ngai. Nous avons vécu 55 ans. Il n'y a jamais eu un problème. Jamais. Maman, il n'y a pas de rien à voir. Parce que tous les gens toujours au table la carte na oyo balobela biso mibeko bolingo na nini bisala kimbangisi oye elonga na biso ezali baze na nini bolingo mibeko bisala. Mama Kimbangisi oye! Kimbangisi oye! Kimbangisi oye! Nakanisa omoni basona bakotika bafanga te ekomi ntango oyo tokodekoraka moninga to ndeko oyo tozalaka naye na groupe moko. Na yango nasenga bandeko nyonso bazali na sale tosalela miso mpe matoi tomona milulu nini ekolekawa na maloba nini ekolekawa mpona kosalela ntango tokobenga moto ya kongami mpona ntina décoration. Chancelier à vos ordres.
Attention, ça va commander. Troupe d'honneur, en place. Avant de bouquiner notre Lumbashi, batata na biso batunaki ye papa aoke yo tikeli biso nini yazomisaki ete natikeli bino bible maso bozali na mwa bosandi botali na kati yango wana mama Chanel mpe papa Yurek topesi bino bible kokoso nyonso ezala na bino to maso bozala nango bosandi botali na kati mwinda ya mesa te kasi likolo ya mesa mama Chanel mpe papa Yurek bino bozali bana ya ndako bozali bandimi ebongi ete bozala mwinda bolakisa ya solo ete bozali bana ya papa Simon Kimbangu Kimbangise bayebaka ye nde na bizaleli miroir esika nyonso bokozala boyeba ete tata nzambe azali komona bino ozali bandimi to bana ya papa Simon Kimbangu ete apesa biso adama ya makondeli mondimi monduki ya mondimi ezali nde makondeli toyeba ntango na biso tokondelaka 3 heures 6 heures 10 heures 12 heures 15 heures 18 heures 21 heures pe minuit puis babakisi biso lisusu
Photo. Voilà, photo ya David na bisoto papa Molimo Santu papa Simon Kimau Kianani. Mama Chanel wana Bukilote. Wana David Molimo Santu. Photo wana ucha wakisika ya kitoko na kazi ya damu na vino. Mama Chanel, papa Yorek, umoni basikizia koso na bino basali kwa toi koloso. Ili koloba ete kolo Yesu Kristo amemweka koloso na yeye kino suka. Mkoloma lelo ikomi date niveau historique pa na bino. Uogosa na yango lisusu te. Lelo ikomi peta ya bino ome koloso kino suka. Tomona mingi Mama Chanel ukomona ete papa Yorek ye lisusu te. Na linga na mibali bazala ba zero faute. To mibali oyo face na bamisme ayo ete. Papa Yorek ikola ya Mama Chanel lisusu te. Faut la bêtise. Bon moi je te ça ni bomba na biso. To la ko Yesu kino suka. Ndenge wani lelo tala ba témoin kasa bino. Ubali po ka wani lisusu te.
En avant, marche, gauche, droite, 1, 2. À gauche, gauche, à gauche, gauche, à gauche, gauche, à droite, droite, en avant, marche, 1, 2, gauche, droite, 1, 2, tête, à droite, marche, à droite, 1, 2, gauche, droite, à gauche, gauche, autant, comme ça, marche, tête, à droite, marche, 1, 2, 3, ouvrez vos rangs, marche, 1, 2, 3, 4, 5, gauche, 3 sections, à 1, serrez vos rangs, marche. Thank
Bobanso Banadina Sima, à chargé d'évangélisation, à qui a trouvé des connaissances. Peba de Bobanso, au de la paroisse de Lomien, la télévision de Saint-Laurent Côté. Dans ce qui a révélé pasteur Pierre Diangangou, qui est encore responsable de la paroisse, il y a d'Auckland, la Grande-Bretagne, pour aussi la télévision de Bobanso, au de la Simanaïe. Dans ce qui a révélé pasteur Loki, le responsable de la paroisse de Libre, et le roi de Bobanso, Bazalina Simanaïe, la télévision de Saint-Laurent Côté. Tobeki na mama Ndwangu, mama Musabu, ate na bisobe, bakolokola. Famille Papa Kina, c'est-à-dire na maman, papa et papa, na maman, du monde à Moko. Pour ceux qui famille, nous sommes les télé à la maison. Donc, on sait que la famille, qui nous ont aidés, la télé à la maison, pour être tombé, ça va remporter. C'est le groupe de ce que ça va. Famille, c'est famille, mes amis sont
En sa qualité de conseillère directe de chef spirituel, à vos amours et monoko, et le moment côté, à vos personnes à marier, que la mission de soit ici réunie. Maman, s'il vous plaît. Nyonso yo komona na tokolia
ndenge bayi kosunga biso oyo oloba ete kosamisanaka na ntango ya mpasi mpe ya bisengo. Lelo ezali mokolo ya esengo, bandeko bauti bipai na bipai bafuti batike na bango bango moko. Nzambe na ngai naza na eloko kopesa bango te. Yo moko zongisa bisika bango mwana euti batike na bango énergie nyonso papa. Bongisela mwana moko na oyo mpe bazalaki na intention ya koya me babikoki te. Zongisa biso na kimia papa. Ya solo soirée ezali kocontinue elekea na kimia unapeleka na kimia. Tosengi kakokanisila bainano babali te na biso baetobala kala. Bangola biloko esalami na maboko ya ndenge na ndenge papa. Mingi ya koloba ezali te. Yo yebe ndenge okosalelaka mposi tosengaki yo kobanda programme oyo ya libala ebandaka ti mokolo ya lelo ekokisami. Oyaki na biso zongisa biso mpe na kimia na kombo ya tata mwana mpe momoso. Amen. Tokende malamu et bon appétit à tout le monde.
bilombe bilombe balongi bilombe bilombe balongi bilombe bilombe balongi bilombe bilombe balongi. Kampiko na misala wete bilaka bilongana na uta na bino na likolo pona kodonga lingomba lya molimo santu oyi kampiko na misala wete bilaka bilongana. Bojali na mokili kasi bojali ba mokili te sosola peyi kampiko. Bojali na mokili kasi bojali ba mokili